botikala kimia likambo nini biso tobosani kolakisa bino yangu ya tolonga etumba soki pona nzoto yo tokokata likambo yo te yangu ya tolonga etumba soki pona nzoto yo tokokata likambo yo te. botikala kimia likambo nini biso tobosa bana mimi na site wezana biso anase esika papa Simboki Mbangu achila kama maboko na mutu alubike bana o bakobota bana bambule koya na bambula oyo ka o biso tozana ngo bakoyoka su tatate bakoyoka su ba mama te vile bakobota sala makambo na ndenge na bango yango peso komona vraiment phénomène wana ezo komona na makambo papa Simboki Mbangu a révélé ki yango ezo ko sala na génération oyo site wana sana ntobisi babenga ngo na ntobisi ezana ngo kaka a Ika wana pe apeselaka bike pa mwana na liboso papa kisolo kele lukelo alubile ke zwa bike na lero ezaki na ngo bike te meza créo mais pour le moment c'est bike alubike yoko onosala na leta yango pe monanaka e monanaka pe papa kisolo kele abana ko sala na leta dakasi ba révélation nyoso tu papa Simboki Mbangu ata révélation moko ezaki mabe ezate nyoso tu suga lobili kambo ekosalima et si ka bana ko sesa ne batu soki batu basoko bela na voka pe ezali soki asalisi batu directement atindi bango na mai place bana ko sala beko pour avant salisa libosa fa na ko bonde la bakuta na nkolo yes beko pe ezana seku na kaka na voka na biso ya mbanza nsanda soki alongwe kuna directement mati na likolo asalisi batu atindi na mai ndenge ba salisa ndenge kaka papa salisa na niveau nkamba presque nyoso tu ezana niveau ya mbanza nsanda yango pe ezana niveau nkamba basiti ezali mai pe nkamba ezali wana mai mbanza sana eza textuellement neti mai asima wana kati ya mbanza sana na kati ya mbanza sana na ba mbisi ezali ba poste de mer ezana niveau ya nkamba peso ba poste de mer wana ezali wa tango longwe ngando wana azoya leki kintsundi akomi na nkusu ayeko kuta donc alalisaki mboka mobimba balali pongi nde akutana ikaka na bana mibale ya mikie achi bango lokola ba témoin bango baye bakeye akoti na mboka akoti na zamba ya mbuma nti ya kondwa maba kuna esika salelaki 9 jours nti ya kondwa maba elingolo bani donc ezoloba ete mboka ezanga banzete ya mbila kasi na signification nango ezali kolimbola ete mboka ezanga kisongi na mboka na kisongi ezalaka te kasi ndenge papa Simboki Mbangu akotaki kuna babande koluka ye na leta po bakanga ye kasi mboka wana nde ezalaki na possibilité capacité ya kobomba secret po baloba na leta te ke azali solo awe pa na biso yango abengaka yango nti ya kondwa maba ezalaki na mokolo moko bato baleli nzala atuni bango nini eza wana alobi bakwanga ezali kasi eloko ya kolia ezate nde tata Simboki Mbangu alonaki safu ebimisi nzete kaka à l'instant même donc ekobanda to kotaki awa na kati ya plateau oyo donc safu déjà esali ba étape ba mbuma ba nini safu eyindi et na safu wana ezalaki destiné kaka ke mutu moko esengeli asilisa mbuma moko ya safu pendant 3 jours to mbuma moko bakoki kolia kaka na 3 personnes ezalaki na bato lokoso oyo batumbaka basafu mitano basafu zomi atumi me bakoka kolia ngo te et safu ngo ezalaki kitoko makasi dendo kutu kosa donc moko fo bolia ngo batumi sato moko avant botonda il faut bozala 3 personnes pour bosilisa mbuma moko ya safu
na mboka Kindunga susu ezali na likao munene oyo salima wana na mboka Kindunga oto lekita motozoya na mboka wana makambo salima wana ezalaki na mama moko oyo akendeki po aloka mvoila ya tata Simon Kimbangu alakelaki ye ete yo lokolo osali boye donc kobanda yo tina descendance na yo nyonso bokozalaka kaka bandoki nde soki likambo mosusu oyo ekobakisama wana okoki kozongisa micro na papa Zulus donc libota mama wana kipa loka mvoila oui tata Kimbangu amoni alaki donc ata kufi mutu nyonso akobota na famille wana ndoki akozala kaka ndoki yango wana na mboka wana soko olingi okende kobala il faut tuna famille ya mama na bikeke nyonso kombo na yo ekoyeba mana biloko na biso mama yo nde ojali mama ya mabota tokomi na porte oyo akosami etali azangeli tolanda makambo ya kamba na bikeke nyonso kombo na yo ekoyeba mana biloko na biso mama yo nde ojali mama ya mabota misala ezali kuna kamba alobi nini mabonde lisime ezangi na mokili kamba alobi owana nde kopesa biso makasi botikala kimia likambo nini biso tobosani kolakisa bino yangu ya tolonga etumba soki mpona nzoto yo tokokata likambo yo te yangu ya tolonga etumba soki mpona nzoto yo tokokata likambo yo te botikala kimia likambo nini biso tobosani kolakisa bino yangu ya tolonga etumba soki mpona nzoto yo tokokata likambo yo te yangu ya tolonga etumba soki mpona nzoto yo tokokata likambo yo te bajali kokanisa omitema awa bamvoila bakei ekoyela biso lolenge nini otika koyimayima ejalise mongwana otika koyimayima ejalise mongwana bino bandimi bajali kokanisa omitema awa bamvoila bakei ekoyela biso lolenge nini otika koyimayima ejalise mongwana otika koyimayima ejalise mongwana
tokolele amoni ozali mongunya na ye akumbi elongi na kanda monango ezali mama ya likambo bana boke bana masumu Nikolo mibale kotosa mibeko mula mobimba kosumuka mbokala bilo nde lifelo banini botika mabebo bebisi bomoi na masu nikolo mibale kotosa mibeko mula mobimba kosumuka mbokala bilo nde lifelo kolakisa bino botika mabe bomonaki yango lokola liseki kala lelo botikali likolo ya mobima mibeko nazalaki kolakisa bino botika mabe bomonaki yango lokola liseki kala lelo botikali likolo ya mobima Tangu yetilungana kwa babotsono Kembo unakwiza nisinga bagao Mwize sonike nkumbu mutamwe Basize tikwiza tininu kwe ikena Tangu yetilungana kwa babotsono Kembo unakwiza nisinga bagao Mwize sonike nkumbu mutamwe Ngunza mosituzeye Kamulumbu kya sambanu mungonda yaya Limbandwa tata mwanda twena banza Sinzambi zeno zankaka kwezi tukiji Kangu na sola
tata kimbangu ilungi ngunza mosituzeye kamulumbu kya sambanu mungonda yaya limbandwa tata mwanda twena banza sinzambi zeno zankaka kwezi tukiji kangu na sola luzeye metangwa tata kimbangu ilungi kangu na sola luzeye metangwa tata kimbangu ilungi Zizi muna
zizi sitwamonana muzizi ezizi wabau bakwezanga nkumbu yoyo kabalendi kumonako wabau bakwezanga nkumbu yoyo kabalendi kumonako zizi muna zizi sitwamonana muzizi ezizi zizi muna zizi sitwamonana muzizi ezizi zizi muna zizi sitwamonana muzizi ezizi Sangai molato yangu ya Satana kumeka adunga Sangai muya yako bingana ye Nazala musikana Joto ke mori moranga ike Siyo zambi Kimbangu kyangani Corona se pidió permiso Koro
Sengo mingi pe kimia ya tata mokonzi wa bule ekomela bino nyonso balandi ya menga makimbango television bozuli baku ya koyamba biso na misala na babus pe bongo na bongo émission na bino tolobela maman mwilu oyeko kamba makaipa yangai maman falon tima totoni samine esengo ya koyeba bino ebele. Merci pour la confiance, merci pour la fidélité o boko pesa kana biso butuma butumo inde wana ezali solo bongo esengo ya koyeba bino ebele tozwami awa wapi na kati ya mbanza nsanda na tina ya kopanza sango tata mokonzi wa bule na tina ya kolaksa bino mabomba mi pe bongo na bongo elongo na bino fidèles internautes tokotika la wana mais avant tout tokota na kati ya chaîne to s'abonner to partager to panza sango oyo poto kwa kola musabande ko bazali na nya kolala o bazo ebate wapi lingomba ekomi
Et l'on a bino restant branché na menga makimbango télévision pour te découvrir solo nani tope ba nani wana maman Falon asili ko yamba na kati ya plateau na ye. Kaka ndenge bosili ko mona na ba image na loboko na ngai mobali na zwami elongo na moko ya ba habitant mwana tata kimbangu ya mbanza nsanda pe na loboko na ngai mwasi bo moni solo bon papa Jean-Louis to uti na ye uta ki santu nde ya servir biso de guide tiko mabiso awa na kati ya mbongo ka mbanza nsanda sans plus tarder solo toko sala connaissance na papa na biso Mbote Mbuta. Mbote mama. Bazali kolanda biso na mokili mbana nzela menga makimbango télévision na kati ya émission otolobela maman mwelo e kozala na esengo we bana ko se présenter liboso ba yi internet ba nani wana basili ko yamba solo bongo na mabota na bango. Merci maman pour la parole pesingai. Ngai komona ngai papa Pasa Mambu Augustin. Voilà. Secrétaire sectionnaire ya Mbanza Nsanda nazali peselo. Anivo Mbanza Nsanda. Papa Augustin, tu vois na moi molai parcours na bino ndenge bobanda beaucoup takimbangiste ndenge pe bokomeli lelo yo moi histoire wana. Bon ngai personnellement bon naza mwana nkole na bandaki liboso na école kimbangiste te natanga na école catholique puisque côté to kende otanga na Gombe si l'école kimbangiste ezalaka te. Après ça grand frère nanga azalaki enseignant na niveau ya kimbangiste. À lui, il a tout possible au côté de l'école catholique. À la fin de compte, bon, je bâti dans l'école kimbangiste. Ok. Il a assisté à l'école catholique. Il a eu un niveau de Mbanza Nsanda, il a commis awa. Il a dit que ma langue n'a pas bâti dans le niveau kimbangiste. Et dans mon l'Europe, bon, dans l'activité nangai, ben on nomme dans un premier temps secrétaire sectionnaire. Après, élévation à grade, et on a commis pour le moment secrétaire sectionnaire titulaire. Attends mingi Mbuta papa Augustin. Merci beaucoup maman. Merci beaucoup papa Jean-Louis Petozalaki na yo to kopesa quand même Mbote na yo. Mbote maman. Oui Mbote pe na ba internet to kopesa te. Merci maman Falon. Oui. Ndenge opesi ngai parole vraiment esengo mingi pona komona kolongwana biso kuna na mboka Kisantu pe kokoma na mboka oyo ya Mbanza Nsanda anzela totamboli malamu ba incident ezalaki te pe tokoliki ete na bozongi na biso lisusu ekozala kaka lolenge wana. Merci. Nde ngai papa Jean-Louis Kitondo Katusevanako nazali diacre secrétaire à l'évangélisation des centres Inkisi. Nde accompagné pour les cambo etali évangélisation pour sango ya tata Simon Kimbangu ndenge lobamaka utakala wana tata Simon Kimbangu azali nanu elengi ya yebisa tata na ye papa kuyela ete kombo na ngai Kimbangu ekopanzana na mokili mobimba nde yango wana tokolika ete yango esili kokomisa biso na kati ya mboka oyo. Matondo mingi papa Jean-Louis, merci beaucoup. Papa Augustin, révérend. Toi na kati ya Mbanza Nsanda mais yali boso na ya moto ya Mbanza Nsanda elobini. Mbanza Nsanda eza esika papa Simon Kimbangu a se refusaki les rauti na Nkamba après envahissement de la cité sainte aye à Mbanza Nsanda. Na Mbanza Nsanda asalaka 3 mois et 18 jours, mais 18 jours on est en exil, et ça 3 mois où ils ont considéré. Après 3 mois, il y a Makamona. Namakolo, ayaka makolo. On a l'air à Makamoni, Zalakati, Kolongan Kambati, na Mbanza Yaka na makolo. Il a commis awa, a sali 3 mois. Bakoko na biso, biso to Zalakati, mais Bakoko na biso en 1921, Bazalaka awa. Malgré Bazalaka la bango mabe. Mais le rôle a commencé à l'obéir botika ma bien habillé nyo surtout ba yamaka papa Simon Kimbangu à 100% et jusqu'à ce que ma mission nyo surtout et sili après sali saka bato belé bisika bana ko sali sila bato ezali to ça na ba site belé ezali mais ba site ngo eza en construction mais nane fungamite to la naga comme be kwa Nkamba jusqu'à ce que suki sili ba site wana ko fungama à la fin de compte na lero de commis priorité na mutu nyonso ya kimbangiste o asa normal. Voilà, à côté de l'Assemblée. Mais pour le moment, en tout cas, le problème à la site, ils ont fermé. On a une instruction qui est niveau en Kamba et pas mon papa, Molimo Santo. Nous avons un site belé, donc on a un site où ils ont un assez. Et si papa Simon Kimbangu a tiré ma beaucoup na mutu, à l'obligé
bana oyo bakobota mana bambule koya na bambula oyo ka o biso tozana ngo bakoyoka su tata te bakoyoka su ba mama te vile bakobota sala makambo na ndenge na bango yango peso komona vraiment phénomène wana ezo komona na makambo papa Simon Kimbangu a révélé ki yango ezo ko sala na génération oyo site wana sana ntobisi babenga ngo na ntobisi ezana ngo kaka a ba site mosusu ezana voka kuna na nzela ya camion ko kenebe na nzela ya nkamba site liboso ezana ndako ya bana kolala site mibale ezana ndako eza place moko abana ko salisa la bato mais place wana nde eza site moko ya makasi esika wana pe apeselaka bike pa mwana na liboso papa kisolokele lukelo alubile ke zwa bike na lero ezaki nango bike te meza créé mais pour le moment c'est bike alubike yoko onosala na l'état yango pe monanaka e monanaka pe papa kisolokele abana ko sala na l'état nakasi ba révélation nyonso tu papa Simon Kimbangu ata révélation moko ezalaki mabe ezate nyonso tu suka lobi likambo ekosalima esika bana ko sesa ne batu soki batu bazoko bela na voka pe ezali soki asalisi batu directement atindi bango na mai place bana ko sala beko pour avant sala sali bosa fa kina ko bonde la bakuta na nkolo yes beko pe eza na seku na kaka na voka na biso ya Mbanza Nsanda soki alongwe kuna directement mati na likolo asalisi batu atindi na mai ndenge ba salisa ndenge kaka papa salisa na niveau nkamba presque nyonso tu eza na niveau ya Mbanza Nsanda yango pe eza na niveau nkamba ba site ezali mai pe nkamba ezali wana mai ya Mbanza Nsanda eza textuellement neti mai ya wana kati ya Mbanza Nsanda na kati ya Mbanza Nsanda na ba mbisi ezali ba poisson de mer ezali na niveau nkamba peso ba poisson de mer wana ezali kasi soki biso na bapaya eza interdit bato mboka bakenda komeka kozoma wana tete même bato mboka bokozo te biso nyonso c'est très interdit et jusqu'à nouvel ordre voilà mai wana vile efungama te mais jusqu'à nouvel ordre soki afungoli biso beto ko tozo mai wana eza mai nkamba eza mai textuellement eza mai distinction ko tezate ozoka ba mbisi ezala nkamba yango pesa na niveau Mbanza Nsanda ba poisson de mer talaka kana mokili ba teti bazanga kate ezalaka mukolo moko boye petit moko boye akeko sala pêche na mai wana nakasha zwaka une affaire de 5 poissons de mer lera yena ndaku achiengo na nzungu achie mai achie babiloko nyonso tu lera achie na moto toki mais lera longoli nzungu achie na mabele bambisa ngo ezaka yango moi c'est vivant. Wow. C'est vivant. Et jusqu'à ce que Moudou en soit retombe. Puisque l'andi mikano à tête en Zambété. Moudou a tiré la sauté à Koufa. Vraiment. Ma bombe mi en Mbanza Nsanda. Ma bombe mi en Mbanza Nsanda. Et ça n'a pas été mususu non mon anité. Mais oh et mon ana déjà de yango dans un premier temps yango dans zuko pesa. Matondo mingi papa fidèles internautes ndenga kabosili koyoka biso wana menga makimbango télévision awana kati ya Mbanza Nsanda to niati mabele seka tata zai ko tambola tam mususu pesika to vandi a papa zaki ko lekane boye à l'équipe baluki na miso abomoto to komona te na miso molingo to komona kasi ndenge to yoki ba instruction ezali vraiment interdiction formelle ya konyata wana te pamba te liloba tata molimo santo ezalaka indiscutable te to kolobaka kaka iyo to komi moins to nyata kuna ezate pamba te mobeko epesami jusqu'à nouvel ordre tata soki asalisi biso tango bakopesa ordre wana na contact kozala nango elongo na ba papa Augustin na ba papa Jean-Louis to ko la bino ba image comme preuve qu'on a bisika nyoso papa Jean-Louis oui maman to yaki na nzela okoye kotangela biso nano bamboka boni eza kolongwa kisantu tikino to koma awa na kati ya Mbanza Nsanda et puis moi mokeso ki pe moi historique nango ezali to pe moi connaissance to pe makambo o papa Kimbangu asala na bamboka wana ekozala malamu mingi pona bandeko bazali ko tala biso. Merci maman Falon na parole pesingai pona kolongwa kisantu na kokoma awa na mboka Mbanza Nsanda bamboka oyo tosili koleka ezali mwa ebele tokotanga lokola Timpanda mboka ya Mbanza Nsundi mboka Yongo mboka Nzimba mboka Miongo pe tokokoma na Nkondo tokomi Kindunga tokomi Kitala ti kokoma na biso awa na mboka Mbanza Nsanda na bamboka wana nyonso wana ba histoire ezali mais pour na kokotisa on a détail vraiment na chaque mboka ezali kamwa pasi
parce que ngambu oyo ngai nayebi yango malamu mais pona ba histoire vraiment ezama pasi ngai nde nayebi mingi kulungwa nkamba tiko koma awa pe boye ya tata Simoki Mbangu pe bozongi na ye wana nde soko lobeli histoire osengi historique nango vraiment wana kozala nango pasi te kutu ngai moko tie na zaboye soki otali bien na 1921 papa na ngai azalaka koka nde papa Simoki Mbangu tango awutaka nkamba azokita na Mbanza Nsanda awa nde tango akomi na mboka Ngandu akutani na papa na ngai mbala moko abengi ye atelemisi ye apesi ye mobeko moko alobi papa Bela okoki komelaka lisusu masanga ya mbila te masanga ntsamba wana oyoki ingeta papa na yoki nde tata Simoki Mbangu aye asali awa 3 mois et 18 jours na bozongi na ye neti kwa koya kokoma lelo na mboka Ngandu elobi papa Bela ameli lisusu masanga mbila akitisi mobeko nde na mokolo wana azongaki lisusu koka nde papa Simoki Mbangu aleki le lendemain akutani na ye alobi papa Bela nini kaka ya lobi mokonzi nzambe na ngai natosaki mobeko te limbisa ngai nzambe nde papa Simoki Mbangu ayebisaki ye atelema na kombo ya Nkolo Yezu kasi atielaki ye lisusu mobeko moko te ayebisaki ye ete natieli yo lisusu mobeko moko te nde nakutaki papa o wana ezalaki na 1921 nga naye kobotama na 1976 naye kokuta papa azotambola penza na makolo mibale azotambola babeteli okali soki tata nazalaki pe papa ayebisi ngai makambo yango pe tokutaki ye azalaki lisusu na respect ya mobeko te abandaki kotosana mibeko te po ye azalaki déjà exempté na mibeko donc balobaki batieli lisusu mobeko moko te bato lolengi wana pe bazali onzambakisa ezali bon ya kobakisa tokobakisa kaka moke pona nini kolongwa tango alongwe Ngandu wana azoya aleki Kintsundi akomi na nkusu aye kokuta donc alalisaki mboka mobimba balali pongi nde akutana kaka na bana mibale ya mikie atie bango lokola ba témoin bango baye bakeyi akoti na mboka akoti na zamba ya mbuma nti ya kondwa maba kuna esika asalelaki 9 jours nti ya kondwa maba elingolo bani donc ezoloba ete mboka ezanga banzete ya mbila kasi na signification nango ezali kolimbola ete mboka ezanga kisongi na mboka na kisongi ezalaka te kasi ndenge papa Simoki Mbangu akotaki kuna babande koluka ye na leta po bakanga ye kasi mboka wana nde ezalaki na possibilité capacité ya kobomba secret po baloba na leta te ke azali solo awe pa na biso yango abengaka yango nti ya kondwa maba donc mboka oyo ekoki kobenga parce que bakoko na biso balobaka ete tobomba ye awa tika azala awa atako biso tokozwa bénéfice nango te mais bana na biso to bakoko na biso bakoya ko hériter likambo oyo bokonzi oyo kimvama oyo nde yango wana omoni pe biso lelo oyo tokutami na kati ya likambo yango tango bomba 9 jours après bemi bana nde balaki 9 jours kuna nde asalelaki makamusi ebele oyo asalaki kuna parce que ezalaki na mokolo moko bato baleli nzala atuni bango nini eza wana alobi bakwanga ezali kasi eloko ya kolia ezate nde tata Simoki Mbangu alonaki safu ebimisi nzete kaka à l'instant même donc ekobanda to kotaki awa na kati ya plateau oyo donc safu déjà esali ba étape ba mbuma ba nini safu eyindi na safu wana ezalaki destiné kaka ke mutu moko esengeli asilisa mbuma moko ya safu pendant 3 jours
to mbuma moko bakoki kolia kaka na 3 personnes. Ezaki na bato lokoso o batumbaka basafu mitano basafu zomi atumi me bakoka kolia ngo te et safu ngo ezaki kitoko makasi kaka ndenge dendo kutu kosa donc moko fo bolia ngo batumi sato moko avant botonda il faut bozala 3 personnes pour bosilisa mbuma moko ya safu ezaki nde bongo ezaki bongo. Et puis, tant que papa Simoki Mbango a ko sambela kuna avant yango apesa déjà mobeko ke awa na mboka oyo na zamba oyo ya mbuma munduki ekoki kolela te. Nde papa moko na kombo ya papa Doti ye tango moni ba pigeon vert ba ye ko vanda bandeke nzoka nde zalaki ba ange mudu ba yaki po bazala nzinga ya papa Simoki Mbango nde ye alakisaka kaka atalisaka kaka musapi esika bandeke wana bazalaki alobi ndinga asali kaka bongo suki nazalaki na munduki na lingaki na sala kaka mbala moko egangi bu musapi ya pamba ouais les papa tangwa ya yebisi ye est-ce que nana beti munduki awa oh papa ngana beti munduki te mena salika alobi loko la osali boye banyama ya zamba nde mutu bakolia yo pe eyaki komonana papa Doti wana alesamaki na bangando nde yango kaka nakoki kolobela mwa muke makambo ezana ngo ebele soki tofongoli yango awa seke tokoki pe kolala awa tongo etani tolali susu tongo etani tolali susu peut-être bongo. Papa Louis, Papa Jean-Louis, merci beaucoup au serveur qui de guide Pambate Nzamba et baki pona nina chakio solo to yanzela moko nako yoka maloba ya papa na biso asili koloba elingi koloba ete mabe oto ko kanisa katango yozali ko kanisa moto oyini moto na motema na likambo oyo tango msusu na oya sali na oya solo metango lobika ki soki pendana zalaki ki soda nde na bomi c'est que aussi obomi donc elingi koloba bande ko balandi bino yebozali kolanda biso to kansela kabaninga mabete tango yo kanseli moninga mabe ba ete aussi osali déjà mabe tala etumbo papa Doti azwaki alesa mina bangando na tina nini musapi ya pamba alakisaki ke nakoki ko beta solo ndeke o masasi na bonzambe na bonzambe na Paul lakisa ete oya kanisa ki asi asali yango abeti si loboko na ekomi munduki ngai na yo solo to lembate o ezali bongo sango malamu ya tata Kimbangu tozali ko panza ngai na abetela kibiso tolo mitala ozali kopesa ye maboko na ngambo nini tozongi na ngambo ya papa Augustin Mbuta tozwami awa na kati ya paroisse na bino ya Mbanza Nsanda kasi babisi biso pe moko ya ba disciple ya papa Simoki Mbangu azalaki pe awa nani wana mboka na ye awa. Merci beaucoup mama. Moko ya ba disciple ya papa Simoki Mbangu ya solo azalaki awa kombo ne papa Ndangi Pierre yora basalaki mosala na papa Simoki Mbangu jusqu'à la fin de sa mort sans que akuya na mobeko tina moya lelo yango penda ko lobake papa Ndangi Pierre alonga na ye ndaku na epe ezali awa ndaku na eza awa ndaku na yango OK sima na biso voilà nakasi yango naka ezalaki pona ko loba na bino nako loba so na bino ke tozana site moko historique ya bakasi ezali awa site ya mongo ki yulu la wana ndenge to lobi e bana ko changer bato dire mbongo temene soki okomi wana olataki blanc okomona siko okomi pe noir olataki noir okomona siko okomi rouge nde kombo yango ezali kolobela mongo ki yulu la vidi ezo ko changer sikoyo bato situation est-ce que nga pe ndenge naza beso na kei nanga nazala mbongo te na komi na mbongo ça dépend ka soki oza ya kobongama makasi kondimano soki eza makasi tate libondeli nanga mikolo nyonso tata Kimbangu apesa nzela ya ba accès na ba site na banzinga mta liboso na kokende kuna po tata Nzamba baksa parce que menga makimbango télévision za na besoin ya ba matériel adéquat pour na solo esalaka mosala ona ndenge nyonso. Merci mama malgré ngana zanga moko me bandeko nanga be baza pembeni bakozala na moi lelo bakoko bagisa place ngana lobeli tozana ndeko na biso anazo mona atelemi place wana papa Kumbi Zulus akoki koya akoki bagisa pe moi lelo. Oui papa Kumbi soki azali na sima plateau à rejoindre biso au même moment tozali tozongi na ngambo ya tozongi na mboka na ngambo ya papa Jean-Louis. Oui maman Falon natang papa lobi mongo ki yulula na yo ki yo bimisi site nini soso yo zali kolobela awa ye papa Augustin Yambo alobela site ya mongo ki yulula
abandelaki nanu na Ntobigisi, site ya Ntobigisi. Et site ya Ntobigisi wana Ntobigisi nto elakisi source. Bigisi wana elakisi mikuwa. Alors wana nde en global, mais na détail nde na yebite suki makamuni nisusu esale makuna. Source ya mikuwa. Source ya mikuwa. Kanisa nano. Source ya mikuwa. Source ya mikuwa. Source ya mikuwa. Voilà, to moni pe papa eko rejoindre biso na ngambo kuna na kati ya plateau. Papa na biso bazali ya mbuta. To sito bandaki boye ko kuta biso na kati ya masolo ya source ya mikuwa. Elinko laksani ni bongo. Merci. Tobisi ezalaki wenzi moko ya awa natangwa kale bakoko. Wenzi wana ezalaka donc batu ya soi-disant ba criminel o bana baza bateti bono kuteka ba place wana ale babomiye mala moko batumie sur place mikuwa ya ngwana bakina bana ko ni bwaka na mai wana yango bapeza komo ya Tobisi donc ça neti nto ubakina bwaka la mikuwa banani babande ko teka bango kasi neti nga mwana nga yo wakate na mimi na wenzi na tekiye ale babomi mala moko batumbiye ale mikuwa wana bakibwaka na Tobisi bilma kambwana ezalaki na tango wana ezalaki mabeto malamu ko boma na tango kala pour avant 21 avant 21. OK, tata Kimbango dès que révéler ce kawa. Donc voilà. Tant papa Simon Kimbango yé ayiko mama kambwana. Donc avant papa Simon Kimbango tango kala ya bakoko. Voilà, merci beaucoup papa na explication oyo tozui na tina ya solo ya Tobisi. Tokati na ngambo na bino kuna papa Jean-Louis. Nzela nza tosali koya. Etalisa mina biso ete ezali na mboka moko elakela kama bena nzela ya nani pepo na nini. Merci maman Fallon. De ezali na mboka moko boye bengami Kindunga, mboka Kindunga. Na mboka Kindunga kuna nde ezalaki na mama moko oyo asepelaki po akende koloka mvoala lulendo oya tata Simon Kimbangu. Ndena tina wana tango akei po asala musala na ye kutu akokaki kutu te era talisika kama boko boyembala moko mvoila et faire chiter ye faire chiter ye na sima nde tata Simon Kimbangu atelemaki ayebisi ye lokola osali boye ko banda yo tina descendance na yo nyonso boko zalaka kaka bandoki. Donc bokomi kaka bandoki bino nyonso bokomi bandoki de mama wana mama Kienga ye wana. Donc na libota wana soki mwana botami automatiquement azakaka ndoki. Abandi pe kolia batu. Abandi pe kosala musala na ya kolia batu ya koloka ya kosala nyonso wana parce que aza déjà qualifié. Kindoki ya kobotama. Ndi yango wana. Et pour na likambo yabite elo papa Simon Kimbangu tango longwaka awa akomaka zana pesa na ma commentaire na place wana. Donc likambo wana zalaka donc tango papa Simon Kimbangu abimi na mbuma kwa yamba na sanda alongo mbuma akome mboka moko luseki alala na ndako ya tavwanga mais en tout cas bénédiction ezana libota wana tililo tango alongo na luseki ayer ti avaki mnunga makuta na mama moko mama wana bondeli mana mabikuma abondeli ali akotiti na kinunga tango akotaka na fandi na butu nango ale mama wana akiko tester misala ya papa Simon Kimbangu pazo kani wana ale kolonga pe alonga kinunga ayimbana sana donc ilaka na butu na tongo nango kangisaka bayimbana sana. Mais les Kambango, si bakena penkamba, basengela bolimisi. Famille wana. Basengela bolimisi. Voilà, toki na biso na tina yabite. Na tina yabite lo, tango papa Simon Kimbangu alongwaki awa na 1921, nde akomaki na mboka ya Gombelutete na vula ya Gombelutete kuna
na kati ya BMS. Kuna nde bana ya kelasi tango ba monika ka papa Simon Kimbangu wa ye mbala moko bango nyonso babimaka na kumoko. Donc babimika ka wu bango nyonso balobi ke biso tokozela lisusu nini tokotanga lisusu pona nini lokola tomoni nzambe na biso mobiksi na biso tokolanda kaka ye nde balandaki ye ti na mboka ya Ngungu Kimbanda. Tant bakomi na mboka Ngungu Kimbanda esika oyo nini pleine d'aviation et salemi des places wana likolo makomami emonanaki o bakomaki o KV o kaka wa Nzambi vangama kaka usavangama des places wana papa Simon Kimbangu ayebisaki bana ete bozunga na bino bokende koyekola pamba te lobi wana mboka oyo to mokili mobimba ekozala na posa na bino mayele wana obozo yekola wana eza na tina nde kozonga bazongaki ezalaki nde bongo vraiment et lelo tozali komona tokomi na ba enseignant ba directeur ba professeur ba préfet ba coordinateur ba tout oya niveau na niveau tokomi na bango déjà na kati ya eyamba ya tata Simon Kimbangu. Matondo mingi papa Jean-Louis, papa Augustin révérend toye, papa Diacre Bolimbisa, toye na kukuta bino na kati ya misala. Na ebite misala on ezali pona construction ba école to pe ezali pona nini. Merci beaucoup maman Falone. Misala oboye kukuta biso ezane pona construction ya école ESICA. École conventionnelle Kimbangisi. Na kasi école conventionnelle Kimbangisi oya biso ezalaki vraiment na état moko très bizarre. Yango l'école nyo surtout ekuya ki ezana se ya mabele. On ezali reconstruction. To moni école yango sikoyo ba brique ezako na manquement ba brique yango na ba ye awa po biso en tant que Kimbangisi to pesa bango aide ya ba brique. Yango bo moni furu na bazoko pandango. Okay. Na kasi to ko tika bango te puisque bango baza biso betoza bango quel que soit les problèmes ndenge na le baki le boso to koki ko décevoir directeur na biso te ye mokaza na kasi azo mona misala nyonso tu Kimbangisi azoko sala ba aide nyonso tu azoko salela ye azana souci moko te école biso to lingi bana batanga kaka à 100%. D'ici compter dans 2 semaines ndenge ingénieur alakaki biso école faut ezala déjà na suka c'est presque faut ezala na suka. Yango vraiment en tout cas yango na kana sala kinango pona ko compléter. Matondo mi papa bo regarder kaka micro pe ko pesa bambote ya mbote to ka bwana biso. Merci beaucoup maman Falone ngana pesi mbote na mokonjabuli ye puisque ya Nzambe na biso le numéro 1 puisque ye mutazo ko salisa biso. Na pesi pe mbote na papa pasteur na biso en tant que le numéro 1 ya secteur Mbanza-Sanda na bureau sectionnaire na ye. Na pesi pe mbote na baninga na biso dozali na bango awa papa Kumintazole, papa Mateta Kanda, il azali dirigeant ya chorale koreki ya Mbanza-Sanda. Na ba zinga na biso o bazali wana pesi bango mbote. Merci beaucoup maman Falone. Matondo mingi bokopesa mbuta pe micro kuna. Merci maman Falone pona mbote vraiment na sepeli mingi. Ndenge pe bobani ko ya Mbanza-Sanda boye. Biso pe to mona pe na bilili. Po bamsuba yo akambaza sana mais ba yo kakate ba mona kate na milili boye mosato za makasi ba bikolo le keboye tozo monter sur full musu eza wana poto sisa ndako papa ya immédiat po programme ezali to sisa ndako papa mais lokola manke mais eza ko na big to pesi kuna to monter sur mususu groupe ya volontaire bazali awa to za biso to mi pesa meka surtout biso to vai na paroisse awa para musala oyo. Merci papa mais mutu moko elinga eto vandi na kati ya sampa Mbanza-Sanda to sambela kaka na kati ya sampa boye to pe paroisse ezali babenga ngo sampa to zana se mandala la to zana bon awa ne za soki ba poste ba bimi église comme moke. OK donc église yango na ezana église wana. OK église eza comme moke alors na to vandi libanda po to zana moi na poste ya bien to vandi ko to l'étouffer na poste to sambela na kati mais ko so sampa boye soki bande ko ba bimi nde to vandi awa na poste wana. Matondo mingi papa bambote na suka kwa. Merci mama. Bambote na pesi nanu ye moko mokonja bule mbote boye Nzambe na biso na pesi papa passer na biso papa Mfuka Albert na pesi staff nyonso tozawa na pesi staff na bino mbote.
Matondo mingi bandeko balandi ya émission Tolobela Mama Mwilu. Totondi samine sengo butu moyi ya koyeba donc tokoloba ete source ya ba SK bandinde awa pamba te toyoka ki mbuta Augustin e bandele kuna lobela ki biso ete na site oyo papa Simon Kimbangu atela ki maboko na mutu oyo alobaki ete bana bakoyokela lisusu ba botite hôtel pe kuna na site oyo papa Simon Kimbangu apesela ki solo papa ki solo ki le Charles Daniel Bic nako interpréter yango na mozindo bikwana ezali kolaksa ki intellectuel bikwana ezali kolaksa lolenge kani tata na biso nzambe tata ye yangela ki na bokonzi solo ya leta ezala ki esengo mingi ya koya kotambola kokota na tina ya kokundola mabomba mi awa na kati ya mbanza nsanda kasi boko limbisa biso mobeko ezali mobeko toyoki solo be etumbu oyo bandeko na biso basili kotangela biso awa na kozanga kotosa etumbu nini ekoma katolingi tozala parmi bato wana to ye to kuti mobeko moins to franchir limite ezate tango tata akopesa nzela biso wana bandeko na bino to kozonga kaka awa pona kozwa ba image na kati ya molai ya likambo to biete bambuta Augustin bakosunga biso deja elongo na staff mobimba e kozangisa biso eloko te solo tokoloba nini toyaki bomoni toyoki biso na bino to bi rendez-vous kozalaka awa na kati ya Minga Makimbangu télévision sala lokola moninga panza sango oyo sunga bandeko oyo bazali nanu na kati na kolala bayeba ete mosala solo ezali kokoba seko koba ezalaki na ngai esengo mingi ya koya liboso na bino butu mo itika ete nzambe akobika na biso solo apambola bino tokotika la boyete poto remercier bato basali ete solo tozwa accès to kota tozala guide de remercier papa Jean-Louis déjà oazalaki na biso tozalaki kuna to tito komi de remercier pe papa Emile na mosika pourquoi pas papa merveille pe opes awe sika tozwa mi to remercier bino bango de bazali ba soda tata moli mo santo basali ete to kutana ba papa poto kabola mai oyo bambote mingi bisika bozwami soki nzambe akati mokano te to kokutana lisusu na mikolo ezali koya botika la malamu. Botika la kimia likambo nini biso tobosani olakisa